On a besoin qu'on change, qu'on ait quelque chose. On a besoin de bâtiments, on va là, qui a parlement, on a là, on va poche. Après, on continue à la poto, banini, balala, bandumba te. On a besoin de bâtiments, tout ça là. Bison des populations de Fotarabango, Bayara Kolela, mais tu voter par une bonne volonté, une bonne foi. Mais le projet n'a pas de faire biso et quoi que ça m'a raté. Bateau tout ça na bango liboso na bateau baye sikoyo esengaka ezala bongo puisque biso population tolinga pena mingi ezala bato asika pe ba travailler nano po bato akala pe to travailler na bango mingi makanisi na bango to mona ki openda espèce biso mingi te. Alors na ndenge to moni boeza mwa malamu mais na bao baye na 10% ndambo bakoki kotika basangisa makanisi ya malamu po batambusa biso malamu to na besoin ka changement ezala. Papa na ngai passer l'équipe. Oyo monaka bato bazotambola boye mais so ba ebisio ba difficulté bato bazana ngo ou bien ba memio na ndako ya mutu moko na so ko tangsama ya miswa ba député oyo ba kotisika eloko tozo senga na bino bozala na motema ya bonzambe zala bolandela kaka teke o lokola kuna bafutaka 21000 lokola bapesaka ba jipasika lokola basalaka bo neti bisusu ba oyo akalo bano kende kuna eloko moko basalaka ezate okende kuna 5 millions la mbisa mai lokola biso tozwaka moyen olia mbisa mai te ake kuna bani kolala ne bapongi yepe place aza lokola mokonza mboka akolongola pe ministre ibise lokolo yibi olongwe alors et kozala malamu nyonso ya koloba na bamiyibike esika nyonso kozala lukosala bien soko yibi on te chasse. Je sais pas les makasi pour na gouvernement oyo salame oyo sika parce que bana nyo tu akala oyo baka bilongi na bango batia ka bango basana ba relation ka kuna basala te ka bango mutu ba lekaka cette fois-ci Félix a aidé biso maka parce que biso te voter tala biso ne toza bana mike banda to botema to tikala ko mona bonheur te na mboka na biso to komi ko voyager na mboka misusu ba komi ko boma biso to ko mona mboka na biso lokola assurance ezate avenir na biso to zongo te na mboka oyo poto zala bien na vie na biso lobi pe to tonga banda ko ne bazo tonga bule komi kaka il faut to bima yango bato bazu oyo sika oyo batala pena Félix batande population PC chasse nde ba voter basala musala bien basunga chef de l'état bazala te ke baya pona bango bakoma danger biso to komo banga bango e koma ata embouteillage eza kuna azoleka lokola tutayo azo respecter to ta citoyen congolais azo sa oya lingi soki olobi asali oye mutema nae elingi balinga chef de l'état basala musala en tout cas 5 ans oyo toza na posa ya victoire parce que toza na posa pe injuste to koma batu na mboka na biso net singa na za chauffeur bo na sala ka taxi na mboka musu na kosa pe na société mais bato wana ya kala bazalaki moyen au sein na société ezate parce que pozwa musala pozala ndeko na bango siko biso petit pepe to suka lobi na biso avenir aba na biso tozo souffrir yango to pesi merci pour na Fati Beton pouvoir nae biso pepe to voter to pesi confiance akanisa biso ata ayo ki la biso mawa to nyokwa mi fort
ndenge nani alobaki nini baba nini nani oyo Simon Kimbangu alobaki ke muto abongisa mboka ezala, si je me trompe pas, cinquième président otomoni ye Fati Beton chef de l'état sala musana obiso to soit espoir biso bana. Merci beaucoup. Na mandat oyo ya sikao Fati azwi ya 5 ans. Pona yo ba priorité na ye il faut abandana nini? Pona ngai ba priorité na ye eloko liboso o nga muntu o za très important za social. Parce que ngai chauffeur na so bomba mbongo na sala économie ya makasi na moni passe. Na ko changer ngona dollar et bimiselinga $100 mais na sala économie. Po biso pe to sima ba $1000 ngoto simba ngondeni. Longo na dollar wana chef to lingi pe muta futa ndaku locataire afuta mbongo na franc congolais. Pourquoi franc congolais to longo longo ekomika dollar ngo esi biso dollar esi sala makana mboka na biso. To ko pe priorité na mboka na mbongo na biso moko te nyonso to comme sala na mboka na biso pour chef de l'état pona ko kasser bango nyonso tout. Ende auti libana mboka ya linga effectif na mboka na biso il faut afuta pa na franc congolais. Toboyi dollar afuta elo nyonso tout mutu nyonso tozwa na mboka na biso fa futa nyonso tout na franc congolais. Baka ngona la police il faut futa na franc congolais. Dossier tel ya ndenge nini il faut futa na franc congolais makamba dollar chef de l'état aider biso to linga ngoti yango ezo sala baisse makasi na mboka na biso. Merci. Mbote ndeko journaliste. Tokoye koyeba kombo na yo. Kombo na ngai Kabose. Papa Kabose, élection salami ba député à Sika babimi oyo ya kala nyonso toyebaki wana mingi bazali susu te. Pona yo makanisi na wezani na ndenge élection salami. Ngai makanisi na nga ndenge za na sepeli penza ndenge ba député oyo ya kala wana mingi balongwe. Yo benga ba député menga na benga ba voler. Ne ba voler wana balongwe. Totali 5 ans na ba voler wana wa. Eloko ya malonga oyo ba député wana kutu namoni ate eloko moko te. Namoni eloko moko te. Alors na sepeli kaka lokola oyo wana ya sika baye pe na makanisi ya sika po tovanda babongisa mboka tokenda bango elongo. Oyo ya kala wana nyonso balongo na bamibi. Fallait kaka balongwa. Banda basali 5 ans eloko moko basali te monsieur journaliste. Koiba kozwaka bana bato ya basi ya mike bamakambo ya bapamba eloko moko te misu to vota bango bana to vota bango 5 ans wana to komona bango ka tonga ba élection bandi awa omona babambika bakata photo na ye mais oyo azalaka kaka donc yango wana na sepeli mingi ndenge oyo asika baye po mboka ndenge eza boye eza kaka bango te mboka eza bato bazebele oyo asali malamu atika oyo mabe akei. En tout cas félicitations monsieur journaliste. Oyo bakoti sika eloko to senga bango soko za na souci ya mboka na yo oza na souci ya bandeko na yo yeba ndenge nini okovanda na bandeko na yo yeba ndenge nini bokotambola po mboka ebonga eza te ke okomi kuna okoti na rythme ya mabe ya lokoso ya moyibi ya kodoki oyebi kutu te kozalaka na bato bavota yo ozoyeba kutu te ke bato mutu bavotanga obie banyama te lokola boye sika to banda pe makambo ya sika to tambola bien mboka ekende liboso pasi ekita po pasi eleki papa na ngai pasi eleki oyo monaka bato bazotambola boye mais so bayebisi yo badifficulté bato baza nango ou bien bamemi yo na ndako ya mutu moko na so koyotangisama ya miswa badepute oyo bakoti sika eloko tozosenga na bino bozala na motema ya bonzambe ezala bolandela kaka teke lokola kuna bafutaka 21 000 lokola bapesaka bajipa sika lokola basalaka neti misusu oyo akalo bando okende kuna eloko moko basalaka eza te okende kuna se milielaki mbisi ya mai lokola biso tozwaka moyen olia mbisi ya mai te ake kuna bandi kolala ne bapongi po ayebi kaka keno bakofuta ye na nini yango tosengi na bino oyo boye sika tosengi pardon penda pardon bozala batu boza bato ya mayele tovote bino po toyebi ki boza mayele na bonzambe ezala boyokela population mawa to bozokota kuna boloba makambu oyo esengi population tolalaka courant ezalaka susu te mai ya malonga eza te
soko meko melama ya pompe nazo journaliste okola la tele libumu pasi o wap fo ba nolia ba ai ba biloko mo ndenge wana ba to kolobela biso eza bango eza te ke yo komo sima mbongo na yo ozo kota ba hotel flat kuna ali awa ba to mela ba ya pompe ba lukata mta koloba za te. En tout cas merci Mokondi. Merci. Parce que tu remarqué dans l'application, est-ce que vous savez payé Tolandi résultat, il y a des députés nationaux ndenge seni abimisi. Tu remarqué que 10% il y a des députés à Kalaka ande bazongi. Les restes eza batu ya sika bango nyonso. Makanisi na yo eza ndenge nini omoni élection etamboli malamu to ndenge. Bon, pour nous, il y a liboso na remercier na nzambe parce que des autres salamités il y a mis balé za copé ça bango sous chance. Il y a rosala mais bisonne population to votera bango bayaka kolela lela mais to voter bango na bonne volonté na bonne foi. Mais ba projet na bango balobaka faire biso ekokisa makate. Mais nzamba toucher mtema na bango baza na volonté ya sala makambo makanisi na ya zana besoin devant population tant ya ki alela ki ba opé basala ki ba geste bazali basomba ba câble courant ba twa mai to mona ki nzambe pena pesa bango sous grâce ya mingi sous basala place bazali pe baza na volonté sous ya sunga sous population. Comme bien que ba évaluer qui est pour na yo au mona ki décision ya seni ndenge nini. Bon décision na yo azwa ki eza selon e po mutu da sitan ba valider da ebiti na ni na valider ki po so ebeti na te moyen nga valider ezalate ya mona na osenga kaka o ya salaki volonté na e nzambe ba asunga. Merci beaucoup. Élection et l'équipe malamu to mabe ndenge seni abimisi résultat a kotisi batu ya sikande ba koti belé ba oya kala nyonso to yebaki bakei. Bon pour nga na moni ki élection l'équipe nango malam l'équipe très bien parce que ba to kala ba yibi trop ba liebe trop il faut ba longwa ba lié trop et là maman longa ba sali to monya oté ba selo ma longa te kin salité donc ba zolo baté ba kenda kuna olala alors seni kadima maele akopana longono bango boya sikala basani bakota tota peno ya siketa mona bango so pe ya sika boya sika bakocha so basali makamba bien te bon pe wa olongwa kaka pour seketa lango fait du monde te 2028 ça to kuma peka nini seka donc ba wala so basali mabe ba olongwa ba so basani bakoti pe Congo na biso na besoin Congo changer Congo ke liboso to na besoin te ba tout monde bazo ba là bakena parlement olala bazuba la batia ba poche après ba komotina bana poto banini balala bandumba te to na besoin ba to mutu esala azula boy non il faut to sala boto sa to sala pas mo ba pesa ngeze belé bon ba pesa ngeze belé so nga kutu na président fa kisa kutu mo na ba on salé na ba kita ba balala ba pongi ba to zo ba mo belé ba zo wana te ba seigneur ba souffrir biso petit peuple to souffrir dollar zo matara do to nyokwa alors il faut ba député ba lobela biso ba lobela biso tout le monde a fait changement mais na nyonso seni asa musana kitoko musana eleki na bien bongo pona mukonza mboka Fachi Beton ndenge azwi sous deuxième mandat na ye pona yo il faut abandana nini ndeza la priorité na ye pona 5 ans bon waneza selon o yazo kanisa parce que ngata sona lobby on nga na loba maso au sala mais pona nga c'est pona nga il fallait abandonner na social parce que na mandat na liboso quel que soit à moi ba seka wana salaki mobimba te a sali moi ba o eza important salaki to moni gratuité to moni maternité fele on comprend to moni makambo belo ya sel banzela mais mandat oyo po mandat liboso na a choisi na social to kembi fort na minute dollar comme 28000 $10 comme 28000 donc ça montre que to kemba muto amona ga kemba te bato ba yi ba la bazo za mona facilité ba famille bango ba riche mais nous les petits peuples to bunda bunda o kata ba pongi 5 heures o koti nzela o bimi po luka to sa musala fois mais mama kamoso comme na dollar comme to likolo to nyokwama manda oyo asimano social ba Paul bia ba umena Cameroun pamba te parce que ba simba social
basasu bazomela Brazzaville pamba te basimbi social. Donc biso tolingaka social vanda pepele avanda na ya sama kamone normal. Merci beaucoup. En tout cas vraiment Zela. C'est bon. Mbote papa. Mbote pe lokola. Tokoyeba kombo na yo. Comme la ngai papa innocent. Papa innocent biso nyonso tolandi publication ya résultat ya ba députés nationaux makanisi na yo eza nini na komona que 10% kaka ba député kalande bazongi les restes zaka bao ba esika. En tout cas pour la ngai vraiment na sepelaki mingi parce que bato tosaki na bango liboso na bato ba esikoyo esengaka ezala bongo puisque biso population tolinga pena mingi ezala bato asika pe ba travailler nano po bato akala pe to travailler na bango mingi makanisi na bango tomonaki mapenda esepesa biso mingi te. Alors na ndenge tomoni boeza mwa malamu mais na bao baye na 10% ndambo bakoki kotikala basangisa makanisi ya malamu po batambusa biso malamu to na besoin ka changement ezala po na mboka na biso. Ebongo po na ba candidat député oyo Seni a invalidé alongoli bango lokola ba Gentini Ngobila po ba trichaki bazaki na ba machine na bango na bandaku makanisi na bino ezani. En tout cas pour na problème ya tricherie esengela ka ezala ndenge wana puisque tolingi mutu nyonso aleka na voie normale oyo population asepeli na ye aleki na voie normale asali biso mosala nde oyo tolukaki mpenza ezala yango wana. Merci beaucoup papa. Oui, mbote papa. Tolandi publication ya ba résultat ya ba députés nationaux tomoni que 10% kaka ba député kalande bazongi 90% za ba député asika constat wana pona bino et sali bino ndeni. Bon, en fait nakolo ba Seni ndaza mieux placé. Biso to ko pesa ba suffrage peut-être to ko loba mais muto azali mieux placé a ko pesa biso lolenge maponomeleki na lolenge salami eza Seni. Parce que Seni nde azali capable de webisa biso que non ndeko boya sali boye ndeko boya sali boye. Donc jusque là naza na makanisi mususu likolo ya Seni te parce que yango ndeza organe oyo ezalaki habilité à organiser l'élection. On a koloba moke yango. Mais constat o to sali biso nyonso tomoni ke ba député mingi ba kotinde ya sika. Alors pona bino pona biso population d'après yo priorité na bango il faut ezala nini na mandat oyo. Alors na kosenga boye mboka nyonso etambolaka na changement. To sali penza ngonga mulai na ba député bilongi akalaka ko to bazonga kawana. Mais la plupart d'abord bazonga kawana mingi ba apportaka solution te na makambo yo bandeko batindaki bango balobela. Alors na moment oyo peuple congolais s'est décidé il faut changer pe classe politique na ye. A changer classe politique lolenge nini ke no ba bendi ba ya sikape ba ye na makanisho bazalaki nango ba kota pe na terrain ba kende po ba bunda balobela ba oyo ba pesaka bango maloba po baloba kuna ba oya kala bazalaki na bango oui toko boya bango nyo 60% te mais plus ou moins sur 100% 90% soit 95% bazalaki penza na liloba te bango balaki aka lokola ba figurant na kati ya clip. Donc juste là il y a 5% ya ba député ya kala nde ba bande ko sala nini ko lobela biso bazonga toujours na malobana. Alors lokola pourcentage na bango ezalaki mukie pona ko longa ba oyo balekaki na ebele. Alors yango peuple congolais s'est décidé que non amema sikoyo ba député mususu ya sika to changer nos classe politique to kotsa bango na terrain ba beta pe ndembo to tala résultat nyo to kozwa. Moi maloba mukie ezalaki yango. Merci ndeko bongo pona président Félix Tshisekedi ndenga zui deuxième mandat. D'après yo Monique, il faut bandana nini penza o eza priorité numéro 1. Alors lokola ndenge président Félix a zui deuxième mandat. Vraiment la CPL na pe sinzambe lokumu. Pona ngai na do benga ngo deuxième mandat te. Donc président Félix eza lokola azana mission na mboka oyo. Donc on a benga o mandat te meza mission. Alors na ko senga ka na président Félix alors asala nini? Premièrement sécurité ya mboka nanu. Et puis deuxièmement, vie sociale du peuple congolais. Surtout vie sociale du peuple congolais. Président Fatih Beton Moukantombolo, donc
On a quoi senga lisusu epa na lo baki le peuple d'abord ndenge papa tikaki o mekanano ko ningisa dollar o ezo bouger muto a population dollar wane ko ya po population a se retrouver pe pour le lonyo se komaka ke no mboka na biso za Congo to lia franc congolais mais nyo se koma auto kosomba na dollar yango to senga na président a bouger na no dollar wana et puis a changer vie sociale à peuple congolais en tout cas wane loko na ko senga banana ngoli boso yango wana merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko tomoni olati effigie ya ndeko Eliezer Tambwe Poche Charmant. Est-ce qu'on a bino ezaki nini koyeba que ndeko Eliezer azongi lisusu pour na deuxième mandat na kati ya parlement? Bon, c'est d'abord ezaki ya makasi parce que aza moko na bandeko oyo vision na yende bibendaki ngana kende vers ye parce que moi j'étais sur le terrain na monaki oyo salamaki na monaki ezaki kolobama. Alors, je savais déjà qu'à Ozonga, parce que parmi les députés au Bazaï l'Assemblée Balobaka, il y a Zalaki parmi les 5 premiers au Bazaï Koloba pour la population. Et puis il y a un terrain à Zalaki. Au moment où à chaque fois Zalaki Koloba, il parlait pour la population. Mais les autres ne parlaient que pour eux-mêmes, ne parlaient que pour leur bien, pour leur vie. Mais Eliezer, Nathaniel Sassali, Namakamel Sotomonaki, il a parlé pour la population. Et sur terrain, on te dira que c'est parmi les députés au Basalaki Moussala, il y a Malam l'Assemblée. Pour na tobe sanction aux populations à Pessi na bandeko au Basalaki Moussala Malam Mouté. Yo omoni réalité wana ndenge nini. Est-ce que c'est peli nango que ba député bazala majoritairement ba nouveau na kati parlement? Bon, pour moi ce qui dépend de Nanga, il a fallu même assemblée du 10. Le bazooka, moi, il dit député au Bazar, le Babier Bazong, c'est bon parce que même Ebelepe Bazong, parmi à Kalawana, malgré Bazar Mouké, mais Ebelepe Bazar, il n'a pas encore ndenge. Moi, mon souci est Zaki, Nabaoya Sika, Nabaoya Kalabakoti, assemblée, il ne fallait pas commencer sous majorité, on est à 500. Moi, mon souci est Bazata 10, Bazata 30, Bazata 26, Bazui Moko par province pour nous représenter. Parce qu'aujourd'hui, assemblée, on est Zaki, c'est le col à moi. Il y a résonance, il y a battu. Donc, ce qui c'est pour l'argent. Le ministre, c'est par rapport aux députés. Il y a une mention alimentaire, même pas ministre, ministre appelle c'est mon aller na vandi. Mais aujourd'hui, ils se sont battus. Alors, tout le monde qui n'a pas député, Moussala Eliezer, ne doit approcher qui est, tout sali Moussala le mais sur terrain, on a vu que beaucoup de gens nous montent. Alors pour moi, sanction, il fallait qu'il y ait caca. Malgré un retard, mais il fallait qu'il y ait parce que le président maintenant a un mandat où il y a un lobby, il y a un mandat, il y a une mission. La mission au président, il y a un président Azaki Yuma, président Azaki Lembele, président Azaki Lobate, mais mandat il va tout changer, il va tout modifier. Moi je crois. Et bon, pour la première fois dans le processus électoral, Otomoni Bandeko candidat député Moussous va invalider Bango, le col Argentini Ngobila à perdre même fauteuil naïe à gouverneur pour à tricherie Oyo Seni à remarquer qui. Omoni est-ce que Ezali Malam pour na Seni ko salango, est-ce que Seni a la compétence wana pour invalider ba candidat? Bon, la compétence, c'est ça, c'est mais moi au moins, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Président, il y a Seni Baleka, Abe Malumalu, pasteur Ngoy Mulunda, Nanga Leka. Alors, Oyo Azaki a osé, il a osé de dire aux Congolais qu'on peut faire mieux ce que Lingui. On peut suspendre aussi les voleurs si on le veut. Mais pour moi, exemple wana ya kolobake place yoza okoki pe ko sala malamu loba na moyibi tika donc yango na pesa président aussi conseil ala exemple ya ndeko Seni asali yepe place azali lokola mokonza mboka akolongola pe ministre ayibise lokolo yibi olongwe alors et kozala malamu nyonso ya koloba na bamiyibi ke esika nyonso kozala lukosala bien soko yibi on te chasse donc pour moi il y a la terre, il vrai, il faux, compétence ou pas, ben moi, les signes, le geste que oh salami pe, ils ont apprécié la population. C'est ça mon souci. Merci beaucoup Ndeko. 89. 89.
82 82 81 80. Ndeko Mbote papa. tomoni yo olati ndeko tomoni olati polo batia elongi ya mokonzi ya mboka Faci Beton oyo auti kozwa deuxième mandat na ye tolingi toyeba d'après yo priorité nini oyo Faci faut abunda nango na deuxième mandat. Oh, merci pour la parole de mon pessingaye. Priorité à liboso na mokonzi ya mboka o biso population tozosenga population kinois congolais mobimba social d'abord. Donc social c'est quoi le social ici. Au social englobé tout dans kati ezali maramutu za na kati. Donc Congo ndeza tozami social et vanda calme nde makambo za bien. Bato musu bamoni ke social ekoza bien mais soki sécurité ezate côté ya ba est wana yo moni nde nini kaka social nde liboso. Te social liboso d'abord non. Social non pour mutu o libumanzale o karate. Donc avant ça non social bamba est et sila. Biso tout ozo souhaiter ngo sila. Zo be za bonne chance no parce doit ba soda mboka bitumbane ko sila. Ezali ba bitumba moko triqué mais le roi aussi moko ndasika o alingi mboka na ye alingi population na ye akobunde ko sila. Motuna mususu ndeko ezali pona ba candidat oyo seni a invalidaki parmi bango tomonaki ndeko Gentini Ngobila gouverneur balongoli même na poste na ya gouverneur pour trichaki na ba élection décision ana seni yo moni ondeni. Bon décision ana en tout cas félicitations pour mutu so déjà ça de tricher yo des autres tricher botongo qu'est-ce qu'on ensemble au moto ça facile à corrompre vous avez déjà triché vous avez un esprit à vol déjà normal de va disqualifier bango ça normal et ça normal et donc on le besoin Faci Beton pas na tout droit nda tcheka liboko na ebo tout droit donc biso tout droit chemin. Merci beaucoup. Merci. OK. Mbote ndeko. Mbote. Tomoni olati t-shirt à mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi ou autozwa deuxième mandat d'après yo na mandat na ye o azui ya mibale ba priorité na ye il faut bandana nini. Bon malgré to sali bien ndenge to voter pour to tour to lobayi to voter mona mboka Faci Beton to ba to voter biso nyonso. Donc to voter na biso nyonso vraiment pour to lingaki vraiment pour na lokuma mboka na biso to jamais to voter ba étranger pour ba iba ba bebisa mboka na biso mais eloko to sengi na président na biso donc ce qui plupart na ndenge ya façon ya batunde bazo vivre na mboka tozo vivre liboso ezaki nanu batoyo o bazo sala na président na sima baza ba miyibi baza miyibi na mboka na biso président bato azali kambuté papa biso azali kambuté mais bato bazali na sima na ye basali na ye baza miyibi bayebi te ndenge nini ya obongisa mboka to senga na président na biso ndenge azo sala azo bongisa banzela tozo sepela nango abongisa pe économie ya mboka ezala bien kolia na mboka pe ezala bien elo to senga yango wana pona biso na mandat na ye oyo azui ya sika atia bato a bien premier ministre a bien $3 surtout nga vraiment naza pour ça vraiment $3 et ça vraiment na c'est vraiment ma casse pour $3 jamais cause à likolo les amboka na biso jamais to cause ba umbu ya batu mususu
tokolinga ngo te. Dollar eza mbongo moko ya étranger na koloba. Jamais ko dominer mbongo na biso na ndenga ya participation ya taux à dollar. Jamais. Yango to sengi président Fati ai bande nini ya kobongisa biso taux à dollar. To sa kimia kolia na biso pesa bien. Ndenge tozomona bana bazotanga ofele tozosepela makasi donc tobandoki olukande président ya mawabo ya souci ya mboka to lumoni pe tozwie soko toza bien pona biso ata 18 ans pona ngai ya kobeta po Fati Berton aumela mwa mboka. Merci beaucoup. Merci.